mwana nzinga mfuma ngoyo tekula senga tata simoke mangukangani mwana nzinga mfuma ngoyo tekula senga tata simoke mangukangani mwana nzinga mfuma ngoyo tekula senga telama wayanda lonkangu Angola ilele fa malumako Yombe lele fa malumako Muntu vangulu mumbanza nkamba Yerusalemi Adamu ye Eva Adamu ye Eva basumukini belititi la sumuku Angola Munambanza Kongo Babutidi kaye ya Abel Abel evombele mpangandi akaye vondele mpangandi Abel masumo mayelele munambanza Kongo tala tezo twekina mwana nzinga mfuma ngoyo tekulwa senga kwewena kafena wankakaku zinga wayala zinga wayala zinga wayala papa mvita yinta maitukiti beto mbangiza mona meso katelenge papa mfambanza fuka sono konwako kazi ya mona Yerusalemi ya nivo mana to wa mana to mona ituna samuna kwanza papa welu dilu kabana bayombe welu dilu kabeto masema kukunzi Angola kwa benu kakatutatitila mvutu kudilu nima mon ami 1989 mo 5 mois tout mende do zaya papa fuma longo papa dangenda kuntima wenda kuna ngombe kintoka mkwena tala papa nkudundu bayenda ye papa défunt général Mambo bukaluaka wateka kota kwa papa mfuma mbanza mumweni mwakala après-midi ba défunt revenant Bobé basida nanganda papa dangenda kotele bamona ne papa mfuma mbanza mbuta kyambote bavuendi mono ye papa José Rikene unu kena diakako muki mwana mukungwa kena tukotele twelegana kyambote butagana kyambote tujitela mo au couloir papa José Rikene dangena niveau pambanzu tokende tetoyoka masolo na bango tutela mane muna bimoko biawu papa dangenda yani fumbuta bilangi utalembi yambu la bana benatanga kumputu papa dangenda yani fo tuzevo nanga papa mfuma mbanza papa dalunga na wakele bokelanga papa dangenda tatan leke mono kena yentangu ko ya fila bana ba mono benatanga kuna mputu na koki kotinda bana nanga baka utanga na poto te pona nini ngai bana nangafuba yeba bokoko ya mboka bana nangafuba yeba mibeko ya lingomba papa kasako ngatu mansono konwa présent 5 mois bana bobo babeno lutafila kuna mputu ibawu sibafa fasa dibundo sibavamba sakanda papa dangenda kaidinga leleko mbuta bubu bwefiti yambulila tata kenda sadi mvutu za papa mfambanza ngai nako kangela tata na ngai nzela te pambate yende tata boti ngai pe aboti biso mono ndidi kiuvuka papa José Rikende angenda oh papa tata ubazolobela nani abi tata bazolobela limbisanga nzambe na ngai kombona ulinga ngosusute eza référence papa yebisingake ya sirosi
papa Simon Bakangane yende tata na bango yende bazo lobela abie yewana nde tata na bango papa Mfwambanza lobi tata ngai na ko kangela nzela te lingomba oyo yangie kuna tokokende bana na bino bakokimba lingomba oyo bakopanza lingomba oyo bakokabola libota papa présent papa dangenda amona kisundinga koloba te atelemi atie maboko na mukongo abimi mutuna se akepa papa kulutu mai basola kuna na papa kulutu na yebite tolongwe toye en 1999 papa toinogere ndako papa Mfwambanza atindi bino papa Simon Bakangane okende kinchazo salsa ntsintsani bango bandeko tozolobela baye na foni te boyebisa papa Mfwambanza atinda kaka message biso to salsa ntsintsani awome ya sirosi ayate papa toyebi yango okitaka ozaka na Land Rover place wana okiti na Land Rover kunti ozongi ngiamambo abamphaki batele kiendiko ngeyowafana ode kuna bawo basasa ntsintsani papa lobi boy likambote mwinda tochena se ya mesa memukolo ngai kengani na kochangu likolo ya mesa mokili ekufungwana mwinda se chamili kola mesa kaka na 99 papa Mfwambanza pada lunga na tindi okende Lubumbashi kufungwana nda kwa Nzambe avant okende na mois de juillet biso to se préparer tokende Lubumbashi papa bengi nga na kati awo ayebisi ngai tata dirigeant Lubumbashi biso to kokende te tata mundu akokende tango alobi bongo nga na sutuki atuni osutuki pona nini nga petit papa makambo lobi na ngai tata nazo comprendre te oyebi tata na nga te nga papa na yebi ye ezali papa Simon Kimbangu aza wapi na suki nga papa aza na mozole yete tangu yo koti awa koti na petit salonani nga papa Simon Bakangane bien ye wana tata na ngai biso tozo kende Kinshasa kofongola nzela kozwa fongola tata mutu akokende tangu tozongaka tokutana kano place wana otune ngai boke susu te pona nini n'explique yo bia simba likambo wana koloba so na mutu te na libanda wana kaka na 99 wana foka ndikozwa nzoto ya Koko Kinzembo na boma oyo toyoki na disco papa tozalaka na yo moko papa Simon Bakangane ngai na papa défunt papa Sebus papa Tuni papa Sebus tata bantu bakwa beta kwenda yandi kuboma batu boni bazoke na tata na boma papa Sebus azongisi ba musicien bambuta na ba service mususu papa Mfwambanza Tuni ba musicien wapi oya nkamba papa Mfwambanza lobite tata akende koza ba musicien matadi boma ainsi de suite nandenge bokendaka na tongo nango tositinda kwa Nzambe papa bengisinga na kati na ye na koti papa Mfwambanza pada lungana tata akendeki lobi ngai na linga kite bino bokende poto sala na bino na ngai to sala musala kasi soki tata mutu ake Lubumbashi pardon ake boma kozwa Koko Kinzembo pona nini en 1921 tangu bakangi tata bakangi Koko Kinzembo tata bakangi likambo na Koko Kinzembo ayebisi ye boye ngai Simon Kimbangu nazoki na kokufela na likolo me yo mama Kinzembo okukufela na se ya mai ngai na koya ngai moko tangu ekokoka na koya kolanda yo oyoki ngai likambo bakangaka ngabi ingeta papa atuni ngaboy soki sani batiango na se mai pwekene na se mai kuna na se ekuluka mutatindi kango ngapiti papa mais soki sani eza kuna na se mai pwe mata likolo ekosenga ndeni
papa ko senga mutu fa ken ko zwango abana ko benda ngo likola majina likola bien eloko to sali yango wana tata ke ko zwa koko kinzembo na likambo bakanga malgré akoboya pamba te akanga likambo makasi na bayombe donc ekozala pasi mais tokolonga pofwa zonga awa na kikongo alobaka ka feti futu ka kugata ya kivuila oyo masolo ngai na papa Mfumambanza tangu tokomi na l'an 2001 papa Mfumambanza abomba mina kati na bino bitumba ezalaka na date wana banda le 16 wana avant le 26 baya koloba ndenge toyoki na discours keno biso bato toponaka yo ezali mawa na kena ngombe Kintsuka na bando tambola mingi na papa Solo na tongo na papa Solo abengisi ngai tangu nakomi atuni ngai chef Mpanzu para bano benga ka chef Mpanzu ngambi papa bosoki nga na ke Kinshasa toko kende papa nga pena Kinshasa na linga kangote okay be ngai nazo kende Kinshasa na vandi na kiti to bando solola oyo to yoki ya papa Paul Dibuya abimi bon na komba tata Msantu papa Solo yebisa ngai makambo oyo papa Mfumambanza papa Dalunga na yebisa kiyo tulweke ushira mbuta diambo papa Solo lelo azali susute mikuna azali azoyo kabiso engambo oyo tozolala lelo ezana kati ya mutunu papa Solo alobi papa tika kibiso misatu papa Simo Kimango Kiangani papa Arma na ngai papa Paul Dibuya Tuni siko na bino misatu chef spirituel nani papa Solo répond oyo lisolo papa na ndaku na ngombe Kintsuka oyo bayoka kare o renu mokeleka kina ngombe Kintsuka on était là présent papa Solo alobi chef spirituel papa Simo Kiangani kuti ya alobi na terre mona tango na ke ya sirosi ye chef spirituel non papa Solo makambo yo koloba te soki na yoka kutuke papa Arma chef spirituel ambele na ndime mais ya sirosi non ya se mécanicien limsanga nzambe na ngai wana elobeli ya Paulo na ngombe Kintsuka na ndako papa Solo Eli azakuna na 26 tamba zolanda biso al se reconnaître oui ya niveau soki na yoka ka papa Arma là ça va mais ya sirosi non dans ce cas kolobate kopesa message wana te mais babosa ni beto ba Kongo twena nkulu ndia fafa kunje diambu dialiko puna nini nkulu ndia fafa utenda mudandiko baba didi diambu da papa Mfumambanza papa Dalunga da gangati dioka sadila kasa ko lunga da sama wonsono basala remise et reprise yesediandi itata Simo Kimango Kiangani papa Paul Bukatala umbwino papa Solo ukutilinga infiltré mais ukutilinga infiltré papa Solo non asa pire petit na ngato za la kane bien non papa Solo obebisi makambo utawa papa Paul côté le mona chambre rai ki di wiji di 5000 francs congolais azoka nga kuna na Angola c'est papa Mpanzu azokolo baba angolais pumanzinga azui 5000 apesi ngai ngai kiti na yeti na Mbanza wana luki noko nzinga kabe noko reno moke vandi kuna ya pasi ndenge nenga bitala makambo zoleka kuna papa Paul ayebisi papa Solo makambo papa Mfumambanza alobi oya tiki alobate noko nzinga alobi alesili makambo ebebi pamba te ngai na yebike papa tikali koloba boyi atiki bokonzi na batu misatu mais chef spirituel papa Simo Kiangani même likambo wana papa Mbenza akoki kobimisa ngote ye moko pe papa Simo Kimango akoki kobimisa ngote mutu atikeli makambo fwa loba yango ezali ye papa Solo bakangi ye munoko esili donc esili
nzokande noko so bisanga kino donc c'est que makambo papa lobaki ekosalema papa yebisaki nini abi papa lobaki na ngai bana beto bafoti vamba na tango bayoka ke papa simu makanga ni chef spirituel bako boya ye bako linga likambo wana te mais mukolo bako comprendre que aza koko na bango pasi kozala kati na bango oyo maloba ya papa nzinga siko azo yebisa ngai oyo basolola na papa mfuma mbanza na le 15 na butu wana safa abisinga mbongo kolia te zwa mbongo wana tanto kosala ntinsana pokwa changu na sana ntinsana na bima vedete on a 2001 avec 5000 francs congolais ba mona ngombonge bele na tena ntinsana bato ba ibete nzokone kwa polo mbakediso na tie na vandi na ngai do vandi bakei Kinshasa 12 octobre baye Renew evandi ya bambuta pona kubongisa likamba lingomba tokosala ndenge nini bango nyonso na kanda wana bake sima mikolo papa solo aye papa solo ayaka na 0 heure mais je pense que na bossa après 1 mois parce que umelaka poisonga na nkamba na 0 heure aye 5 heures biso tosala parade na banza papa tangu papa mfambanza tiki biso likamba liboso yebisaka biso fucking kamba to changer parade to cha parade to cha kamuzole na droite liboso to bando yaboye mais na sima yolobi to chaka par nani mozole na droite to bandi ko sala tour boy ya mibale to longo na nzemba erbeko to chaka nzembo ya koriki bendele kotelema na Yerusalemi wana na biso na faki tango ye na 0 heure na 5 heures du matin aye na parade na yoki so ya bombado na sima échange ngabe wana ndiso ya papa solo na zongi sima natali ye ngabe ambo to continuer parade to koti na pese libondeli papa solo ayem tasisa libondeli awa esika to sambelaka to ye poto zela yo awa yo fo utana ngombe kinsuka ayebisenga kata muziki papa solo kata muziki na kati muziki chef Mpanzo nani oya yebisi bino bo banda ko tourner parade boy ngabino papa sima kangani ambo tata ne kutona na polite abandi ko changer makambo awa ba papa bansoki bazawana tozala awa o makambo ni chef Mpanzo mukolo to ko yebisa bino kombo na ye na mukolo to yebisa data botama boko yeba ngai papa solo akangi instrument papa tozasuna courage obeta musique te amati na jeep akeyi ngombe nzokande ayeko zo biloko na ye mutabengana ye te papa baye bayango ke papa bobengana mutu te papa solo akeko zo biloko tangwa ye atelemi na sima résidence atini mutu abengi atini eli bengela ngai Mpanzo na keyi bon yebisa mukonzi na bino ngai na keyi libela na kozonga suna mboko yote kombo na ye koteli wapi papa to kombe papa mbenza kangani na sima résidence na vandi sui yebisa ye na keyi na kozonga suna mboko te. Bon, merci papa. Bon voyage. Bon retour à Kinshasa. Ok, yebisa ye parce que ye wanende bomoni nzambe na bino. Oui, azape nzambe na biso. Ye wanende papa simu makangani mokonzi ya bule. Akeyi banda tango na nani to bungana. Tangu yo ye otuni ngai. Oh. Na yoka question ya bombado ya papa solo. Awa. Aza wapi? Ngape na tuni papa. Bokutani te ozongi singa keno to kutani te. Papa atiki makambo. Me makambo atiki papa ya minene. Oyebisi ngai to ko solo la awa te. To ko solo na nkendolo. Ndi kuna to ko solo la na nkendolo. Oyebisi biso ngana bande ko nanga to kapwana. Pamba te tozotanga Bible te mama na likambo Bible tozotala ngo te ndi kuna tozobongela papa pasi keleluyo batu bafinga bachola mwana nzinga fuma ngoyo te kuna nsenga mwana nzinga fuma ngoyo te kuna nsenga songa lendo kaku songa lendo kabalisa muna pata didiko ngato bau bantu ngeye unzambi wakikadila tuka muna lubantiku tuka muna mama kimpafita kadi kunswekele diambuko. Le 27 avril 2006 twatambula mama di usida tuka kusoyo papa Sivi ya mona
kansinga hivyo no makambo ya vambo loba yango nazana posa papa Mpanzu na ye na koti natala boy valise ya bilamba mama wana lobi papa nazwaki makambo oyo na beko ya mercredi ulakisinga ike imono simo kimbangu ya yokwa yengudiame mama kimpavita mama wana fongoli valise natala bilamba ozue suye me omifiniki tata Mpanzu omoni nga papa na moni ngai na uta na Mbanza Kongo na mifiniki papa kubomba mabisote oyebisi biso photo luka moyen biso bangole 2006 wana photo senga bulimsa mama kimpavita o preparaka biso to komi le 4 juillet kaka na neboyi obengisaka tata Soyodianti auta na ngula noki mbangiste koko ya kala tangwa ye oyebisi ngai na meme na ngombe kitsuka mokili to yoka tango na meme na ngombe kitsuka na kuti papa simuki makangani atelemi na pike albi nazozela tata na ngai tata unoki mbangiste to koti na kati ndako tata wana pese kadwa yaka nango papa lobi tata na ngai lokolo ye makambo ya ngolo esa ndenge nini esili papa ekusila mukolo nini bitumba oyo parce que loba yango nengo ye esili tata Soyodianti kozonga tata wana ke kokufa papa oyeki bolembisa na biso ezala ya bana ezala biso batata lembisa biso okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo maloba ya bolimbisi esili sasa hivi tuzali kokota na bopesi bilembo ya bolimbisi bambuta na ba discours to bonga mapwete to ya kopesa bilembo ya bolimbisi epa ya nzambe na biso nzambe Molimo Santo ba discours nyonso papa mayimbi to kopesa tango na ye to pesa bo bongisa fleur pigeon discours bo bongisa ba discours nyonso ba discours bo telema bo kende kopesa ba discours fleur da fleur wapi fleur papa directeur général